le chef d'état-major général, mon général est Chiwewe, mon général. En tout cas, Mzee, avec tout le respect au en tant que chef d'état-major général, mokonzi oyo eza kolekana na kati ya mboka fo bozwa assurer na yango. Constant na biso toza kosala na régime na biso ezozala manque ya considération ya information ezozala makasi. Lokola manquement ya information ezozala makasi et puis manque ya considération ezozala makasi yango bozomona ke batu ya mabe bazolongwa musika koya kokota biso tina kati ya palais de la nation bakoti biso na kati parce que manque ya négligence ya information ezozala makasi. Information ezalaka négligé te, information ezalaka eloko ya kotikela yango tante ezalaka directement bo exploiter yango. Mais oyo ya biso lokola manquement ya considération et puis manquement ya kozwa information na rapidité yango eza kosala ke batu mabe baza kokota ya solo c'est solo. Ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté Kimbanguiste, il faut besoin de sérieux. Il faut besoin de sérieux. Tant que vous avez un service dans les réseaux sociaux, il faut besoin d'une investigation. Les camarades qui ont été là, siko yo ngana za ko pesa yo. Faut besoin l'investigation nango. Bomona kayango kaka lokola ba film, lokola ba théâtre mais ali filmete. Eza ba réalité eza ko lekana kati ya communauté Kimbanguiste. Mon général, je vous dis, il y a un civil qu'on appelle Zako, à la communauté Kimbanguiste. L'église Kimbanguiste, c'est l'église ya Munene. Mais comme il y a biloko moko, il y a un monsieur qu'on appelle Zako. C'est un civil, mais il y a un général. Le monsieur a commis na ba unité nyonso tout ya mboka. Ba unité nyonso ya mboka, otuza ko benga. JR azanango, PM azanaye. Azali na la police azanango, demi-ap unité à demi-ap azanango, azali na baja ya service de sécurité lokola ba ANR privé na ye, ba ANR azuka ka bato na kati église, azu ba jeune ya latisi bango, apesi bango, voire même ba misusu bazali wana exemple, ezana ba messe moko bazali wana, baza même na manduki. Mais simple ba civil. Pensez ya mutu wana ezalaka nini? Bomeka kosala investigation à ce monsieur boye baye. Ce qu'on nous a véritable information comme pas ya tango fort parce que tango fort akanga quand même mwana na ye des fois toujours na ba crime ya makasi mwana na ye tarsi soki tarsi comme ça tarsi soki tarsi les messieurs baza kosala ba trafic et ba trafic d'influence ya haut niveau. Mon général, cortège ya monsieur wana sokeza koleka président de la République qui akosa. Na kati ya ba trafic ya za kosala na kati ya mboka, ndeza ko créer que église mobimba communauté ya monene batu tout bazozala mal à l'aise na monsieur wana zako. Ko torturer bandimi, ko kanga bandimi, ko réinvoquer bandimi, ko partager même les communautés Kimbanguiste comme partager ça diverger et ali à ce moment de nazoko loba église kabwani kaka toujours pour les messieurs a créé makambo ebele azana batu azapena na communauté mobimba oyo ya ye a créé pour na influence ya ba montage lokola zana ba soda ko kanga batu ko maltraiter batu c'est-à-dire batu baza ko souffrir bao ya ko kima bakimi bao ya ko longwa lingomba balongwe bao ya ko kufa bakufi pona monsieur moko. Pour votre information, je pense au yebi likambo uta ko lekana un certain général qu'on appelle Mambo Senga Raphaël oyo akangamaka oyo abimaka na amnistie. Je pense au yebi li solo wana nyonso euta toujours pour les messieurs qu'on appelle Zako. Mon général, besoin négligence ya lisolote. Besoin négligence ya lisolote, besoin l'investigation pour les messieurs. Parce que lingomba ne nazolo parce qu'on a kati ya Brazzaville, eza déjà ya kokabwana, eza déjà ya kopanzana pour toujours pour les messieurs wana qu'on appelle Zako. A créé un certain monsieur à Outaka Brazzaville, kuna ya kasoka ye a créé ba cortège na ye wana tindi ba soda ba kokende ko scorter bazo kota lokola président de la République ya mibale. En tout cas, mon général bozwa yango
en sérieux bomeka kolandela un simple civil ba unité nyonso ya mboka esalaka nini pa na ye azalaka nani asalaka nini boyeba mutu wana. Et puis basoda nyonso wana collaboraka neti na bataillon PM un certain colonel qu'on appelle François nde colonel apesaka ye basoda wana. Ok na JR ok nekokuta une dame comme ça azana kati ya JR wana abana coopérer na TD apesaka ye basoda ya JR sans document sa eloko moko komona kaka zwi atindiki bango ke chez spirituel église Kimbangwiste atindi basoda kuna nzoka nde chez spirituel alingaka soda te na kati ya nkamba. Communauté Kimbangwiste ezalaka na ba sécurité na yango ezali na MSSK, mouvement de la sécurité Kimbangwiste yango babenga yango MSK. Bazali na mouvement na bango ya scout Kimbangwiste ezali pour la sécurité et bazali na aumônerie Kimbangwisme ezalaka déjà na kati. Maintenant nani asali ki a négligé ba mouvement nyonso wana pour ba intérêt privé, toujours les messieurs qu'on appelle Zako abomi ba mouvement nyonso wana pour na nini atia ba soda pour na ba intérêt privé na ye. Ba intérêt yango ezali ya kopanza lingomba ya kokabola po ya banda kolia banda komela abanda kosala makambo aza kosala ya ba crime eza kolekana na kati ya église Kimbangwiste. Bomeka kolandela ye un certain monsieur qu'on appelle Evoloko alimwa na kati église wana alimwa libela alimwa batu baza kolimwaka baza koyebana ba trace na bango te. Bomeka kosala ba investigation pona koyeba le messe soki azalaka nani asalaka nini musala nini asalaka po azalaka na batu ya marke wana. Et puis église eza ko continuer batu bazo continuer kokufa batu bazo continuer kokima. Bomeka kosala investigation mon général avec tout le respect muze soki bozwaka sérieux makambo apesaka bino tant que boza ba autorité ya mboka bozwaka sérieux makambo biso zo pesa bino. Soki bomeki ko interpeller les messieurs te soki bozo continuer kaka kozwa yango lokola ba blague un jour bokoya komona mutu aye kokotela biso ndenge baye kokotela biso na un certain monsieur o babanda ko expliquer déjà batu bazo mona ngo baje mais lelo yeyo akoteli batu tina parler de la nation lokola je botika koyeba ke monsieur Zako asali mabe ebele mabe ebele eleki mingi ya kolia bambongo ya batu ya kosa mabe eleki mingi bolandela les messieurs parce que lobi to boy ke to ya kosimba mitu ke to yoka kite. Il y a des plaintes et des plaintes et des plaintes où ezali banda kampete yebi malamu soko tuni commandant sécurité en kampeta qu'on appelle Franck ayebi les messieurs très bien. Bakization ezalaki wana na JR ya manière ya bato za kokanga Justin Kibula uti na boloko leki ya général Molisho auta na boloko qu'on appelle Ibrahim monsieur Mendes azalaki na boloko bato ebele bakangami ba misusu bakufa ba misusu balongwa lingomba ako créer ba bombe ke bombe koti na nkamba po ya ko bombarder nkamba pona nini po bimisa ndeko ne bambongo. Donc monsieur moko crime eleki ya haut niveau ko créer ba bombe mutaza ko créer lende ko na eti ba bombe c'est-à-dire aza mutu teke botike la yeton mon général na yebisio likambo soko kozwa négligence nango lobby okozonga okoya toujours kotuna ki en tout cas olobaka mais to négligaka yango yonga na yebisi bino bozo sérieux makambo za kolekana ezate botale lango te parce que pouvoir ezalaka Bible te pouvoir ezali pona oyo aza na erreur faut ko arrêter ye faut ko luka kolandela ye pona ko luka ko tia kimia ezali grande communauté bato baza kotiela mutema mais na désordre te na bosolo na logique nde mboke kotongama nde mokile kokende liboso. Donc c'est un peu cela soko kozwa sérieux makambo yo meka kolandela bo tuna général tango fort abetela lisolo ya le monsieur qu'on appelle Zako azali nani asalaka nini. Et puis comme dit général uta wapi yango nde opesa ye monopole soko za ko se souvenir na maloba na yo ya ki un militaire aza suna monopole te kovanda ndako soda nani un civil akoki jamais ko coloniser ba militaire. Et puis militaire aza na droit ya kokende kovanda kokende kokota na bandako ya ba civil kokoma akoma lokola mwana musala ya un pasteur ya un indien ou soit disait ba conflit foncier oloba ki yango zalaki trop clair mais oyo eza na église Kimbangwiste ezali chez spiritualité
ayebi yango te alingaka pe basoda te alingaka ni soda vandelaka ye wana na kati ya nkamba parce que azalaka dia na basoda na ye oyo oza koyoka na nkombo ya basurveillant surveillance kimbanguiste azalaka dia na arme na ye yango wana surveillance na aumônerie kimbanguiste ezali wana mpona koede ye mpona kosunga ye e bango moko bazala bakimbanguiste jamais oyo biso oza komona yango te mon général naza kosacharge beaucoup plus na yo ozali patron ya armée ya Congo zwa serie ya makambo oyo nga naza koloba soki ozwi serie na yango te mon général elobi okozonga kolobaki en tout cas bomengo olobaki makambo ya solo oyo nga naza kopesa yo soki okozwa serie na yango te lobi bokoluka kaka biso donc oyo nalinga nayebi biso na poko ya lelo yango wana fo bozwa serie ya makambo oyo okomisa yango pa ya président de la République parce que biso mpe tokocontinue jusqu'à ce que mokonzi azwa abeta loboko na mesa pouvoir ezalaka bible te pouvoir ezali pouvoir faut koprotege yango faut toprotege yango soki toprotege yango te moto mosusu te akolongwa mosika ya koprotege biso pouvoir aza te e mafuta ntaba bali yango na ntango eza na mwata parce que ntango ekomi malili ekomaka mwa mpasi po eleka na mongongo c'est le temps ya kozwa serie ya makambo oyo parce que lobi ezala te ke toya kosimba mitu toyokaka tonegligeaka donc c'est un peu cela oyo nga nalinga nayebisa yo tant que chef d'état-major général merci beaucoup.